Mbote ya MDG TV mafuta sikizali nga bino la grande dame avec un grand G bande ko ba bolingo nzamba mona papa mbolela ngai bino kana cadre actualité to lisusu lelo malgré ba absence ba busy quand on est venu l'autre fois je suis en plein déménagement donc ça me prend la tête ya au moni et ben monsieur Joko tapenda trop te mikolonyo so mais je crois par la grâce de Dieu ti weekend tozonga et ndenge tozala ki liboso. Les amis, et ça fait déjà des jours, il fallait dans cette émission. Oyo malheureusement, bah contre-temps certain, quand on a eu Koloba, il y a un biso Luna Miezi. Bah tu boyebi que Luna zaki na France quelques semaines passées autour de baba mois, plus ou moins 2-3 mois, Luna zaki na France, mais azonga yiki sasa. Et na minute azongi sur France. Et tu sais que Luna tanga kende France akendaki libala ou encore akendaki pas mobali. Bato bele boyoka ki ba masolo wana boyoka ba sango wana. Luna kenda France akendaki pas mobali na maître Dona. Bande ko ba bolingo nzoka maître Dona wana aza marié. Aza na mwasi na ye. Donc pendant que Luna zalaki kuna, il paraîtrait ezalaki une absence à mwasi na ye, mwasi a voyageaki. Balobi boy maître Dona na mwasi na ye babeba na bon ba couple ezalara lelo boswani lobi bobongisi lobi okuna bobundi mbila kwei lobi okuna bobongisi chérie ça va comment tu vas bisous qu'est-ce que tu as mangé bazalara ndenge wana na ye na mwasi na ye bato ba tension bato mitu ndenge basango oyo bato bayebi bango balobi bapesi biso balobi. Alors tant Luna zaki na France bato musu balobi ke ezaki na absence à mwasi azali na voyage comme elle nanda wa maître Dona bato musu balobi non ezalaki na ndaku ya bomoni ba mibala musu bazaka à part epa na ye azata musu na mwa ghetto ne moko boye ndaku ne moko bimisa to ezaya chat peut-être bato en fait balobi bisika na ezali place maître Dona à zalara souvent avec ses amis donc azalara na ba master na ye les appels ndaku na ya même en quelque sorte mais c'est plus un endroit oyo azar plus avec des amis batonso balobi eza wana nde Luna komelaki. Et après avoir passé temps na ye ou encore séjour na ye je sais pas ça là combien de semaines tant avec tout liboso abet azonga Kinshasa c'est parce qu'on a visa ya 1 an. On a visa na ya une année amona ya beta tour na kin bon habité ay po que ça nini et puis aye kozonga au fait Luna nzokande a combien déjà na zemi na kozonga na aye kozonga maître Dona ebise que non na moyen o komela so pas na ezate parce que je suis marié pour ton information na ebisa rayote Luna a pété ba câble lobi jamais marié a wapi bongo ngai e bongo zemi o tchengai kande bomona kendenga za liboma bande Luna kendela maître Dona na ndako maître Dona lobi mais yo ye awa so moi si na ngai ko bima o ya o tchanga na problème o ko vanda wate il paraîtrait maître Dona benga e bande ko na ipo ba ko bimisa Luna na ndako et pesa mama na chamuna Luna cha bango panzi likolo rien abi jamais zemeza Dona il faut soit charge na ye na mwana akotike ka ndenge wana te et yindaki pesa mbwambo aboyi benda simbatika kende zongisa kota bato musu balobi paraîtrait tant bayaki ba brutaliser litumbe bimaki aswaki grande sœur ya mobali. Oh Lord of mercy. Aswaki zo ipe tandi zo ipe ya maître Dona na loboko famille balobi moi ça robala te pardon oya obobela mwana biso libala tolingi opete bino bobika ba fille à théâtre va rappeler déjà mal répété et en tout cas si souka on va checker hors d'état de nuit et sali que na basango ezotambola balobi Luna tango azalaki epa ya camarade epa ya maître Dona place azalaka souvent na ba master na ye babanayi kotonga ye kotonga kotaki interrompre ngai je disais que babanayi kotonga Luna balobi ke ayebi kolamba te non seulement ça bino bomonaka Luna molelika bomonelaki wana za bongo et paraîtrait na miso ba camarade ya mobali abanda kotambola na ba esui na ye na tolo soki pe maputa do akipaka na ye te na uti komona Luna je crois plus ou moins 2 ou 3 jours passés azosala
live na TikTok bandeko na kata salle na kata baignoire s'il vous plaît na serviette na tolo yango bandeko na lobaki to meka osa mo analyse moke et plutôt pesa conseil parce que boyebi biso on est plus là pour conseiller surtout bandeko basi bilenge basi eza mawa mingi eza pasi komona Luna a mwasi kitoko et puis a mwana moke pona bato bayebi te Luna n'a pas plus de 25 ans tel que bomona ki wana elle doit être dans les plus ou moins 24 ans a mokolo te Luna aza et on mona des fois na ba agitation na yemo boye soka pété ba câble bani biloba loba voilà moi ba manka ba maîtrise tout ça bande ko komona Luna mwasi kitoko vraiment mwasi kitoko et puis Amaele est très intelligente atanga aza Luna aza a gradué je crois Amaele mwasi kitoko aza na taille kitoko mais eza pas eza mawa légèreté likambo bandeko na betela kango sete bandeko balanda ngai soki na olobela mambo etali ba jeune surtout ba jeune fille kopesa toli na o concerné mambo relation ya libala tala yaya mobala série alinga mwasi ya légèreté ato andenge nini wana ba qualité aza na ba tout aza na ba potentiel soko a légère ndimelanga arozwa oka po bimana yo et puis esuki wana les jeunes filles s'il vous plaît boyeba kozala na charisme mwana mwasi azalaka biseka te mwana mwasi azalaka bipanzana te mwana mwasi azalaka na caractère mwana mwasi lokola Luna bandeko déjà kolongwa Kongo koya poto toyebi mibali ebele surtout soki na ndako ta mosusu na kimia te okoluka peut-être recourir libanda ebele pe bazwa mabala bongo mobali na ndako mwasi na azotia panzi likolo kande toyoki kino mwasi wana ya maître dona opaza muta mutu peut-être ata mosu maître dona na azoluka mwasi moko peut-être oyo ke akoki kozwa esika moko ya kopemela bandeko malheureusement akutani na Luna azwi Luna wana na musika na ebite ya monelaki ndenge nini na théâtre na ebite ya monelaki ndenge nini certainement puta mosu amilobelaki ke soki aye pembeni na nga peut-être que non ozwa mwa coaching et puis akotiani mutu na se parce que bafille ebele bazalaka bongo na musika omone mutu likolo po ana mutu te une fois akomi na mutu pembeni na ye omone akomi calme bana basi ebele so bazalaka agité eza te ke po amobulu non c'est juste que elle n'a pas une personne à encadrer une fois azwi mutu bomona ke non ana ye mwasi ya kovanda na ye peut-être maître dona mona ke non ndenge amonelaka Luna bo c'est vrai malgré personnage o ajuwaka peut-être na personne na ye aza mo moto mosusu mais malheureusement azwi Luna po déjà mobali abengiso na poto bandeko e agete bimisi bambongo na ye asali na sorte ke Luna ekoya France aye poto amonika avandi na amonike oyo mpe motu pasi kaka ekomona na aza elenge na lolenge wana tata amonika ke non oyo aoya koswisanga su motu akopetesenga bakable yango certainement amonike no na écarté ndenge Luna aza na bandeko loba premièrement vana kite pa na ye bana basi s'il vous plaît oza peut-être jeune fille wana moins de 30 ans écoutez kolala kolamuka ozalaka na 20 ans te ozalaka na 21 ans te un matin tu vas te réveiller au réaliser au comme na 30 ans na tongo muso olala olamuki omoni kokomi na 40 ans yeba ke ba chance ozali nango ya kozwa libala ntango ozali na 20 ans ya ndenge moko te na ntango wana 30 ans même na 40 ans non seulement ça mambo ebele changeaka ebele bayebaka te yango omoni aosala baventure aosala baje azopona azovivre lolenge moko boye azobosana ke lobi mambo azosala na korattrape lobi aozana bezwa libala lobi aluka babenge pe mama parce que mikolo ezopusana mobala kota ménopause te mais mwasi akota ménopause bana basi ebele bayeba eloko wana te aovivre azosakana na ye azosala n'importe quoi olatala ngonga bandeko nous autres tozalaka pe ba-adolescente lelo tokomi bamama tozalaka pe babebe tozalaka pe baenfant tozalaka pe ba-adolescente lelo tokomi bamama lobi tokoma bakoko mon garçon a 14 ans aleki nga na molai
otali mongongo ye monene ozo bilembo moki mobali lobi akoyela ngata mosusu mwasi mama na lina bala lobi na komo simba bakoko bandeko na ozaka ndenge naza ndenge nazali lobi te tout comme lobi na ozala nde na alelo te. Le temps passe mikolo eza ya kotanga bandeko vie ezala na mokuse vie obozomona yango boyeba ko se comporter evandeli mabe ezoboma wa mwasi kitoko amayele mais yango ndete moto kopesa libala yango pete moto kovandisa na libala eza lolenge na yo ya kozalela siko suza na balolenge moko ndenge mobali nyako ndima zwa risque azwa yo achao na ndako s'il vous plaît yo na loba ino ya bandeko na pesa conseil mobali ndimi azwa risque abengisa mosi na poto croyez-vous qu'il y a jemoke nous bokanta sala ngo kapo na sentiment tout ça ba réaliste parce que il y a des gens qui font des analyses bidon oka ya lobika bilobela par rapport à Oyazo, Azo, Monato, Azo, Yoka. Non, il faut prendre le temps de réfléchir. Et là, on salemi pour anine. Et là, on salemi, oui, mais mine sali parce que Mobali Bandeko a bengisi mwasi ko uta Congo. Bandeko nanga e blaguete, il a dépensé de l'argent. Le sentiment kaka po parce que ça a besoin d'una. Et so yezaka po bimana ye. Basi ya kobimana bango to basi kolala na poto bazate to ye akofuta komota ke kuna babiya ba moins cher ezalaka na moins de 1000 aller retour pe akiti Congo ke asa sali ba bêtise na ye to asali wazali na so ezalaka po matela ye akokende Congo azokenda ya sakani na ya bimina ya si esi le suki wana mais azui volonté ko bimisa mbongo na ye na mbongo poto ya pasi bandeko abengisi mwasi. Vous croyez que ça pour na ba ventir abengisi ka po asepela ki kaka abimina ye puis après sili na ngwa ebise ke no ko ya souté non certainement azali na posa balai azali na posa na elo la mwasi mamundu ba mamoko esali ki te vous comprenez yango bomona lo baki non na komeka koyanda na meka ko benda bana basi matoi surtout bana basi yaya oza besoin lobby ata lelo o réaliser ngote lobby oza na posa babenga yo madama oza na besoin ozala na ndako ya libala oza na mwasi mobali pembeni na yo babengo mama donc faut moto esala nyonso ezalaka théâtre te eloba ta vie mboso malheureusement ba fille belé lo ba se comporter ba vivre on dirait nyonso eza théâtre nyonso ezalaka théâtre te wana liboso na minute bandeko balobi luna zo telengana na zemi na ye parce que certainement boaki na ngunda te po ye ayebi ke non ayaki na charge ya mobali et na ndenga komi na zemi wana donc mutu ezo ko péter ye na minute parce que zo sala ba live na ba kolela na ba maya misu et bino bolika mokilo likambo bomba maraté avant il croyait peut-être que batu bayebi na noté malheureusement ça na batu basi bayebi bino boyebi congolais aomeka ko camoufler azomeka ko camoufler zemi aomeka ko bomba zemi atia neti babilamba ebimaka neti ke non azosala ne juste moi buzz mais nzokande toyebi makambo nyonso non seulement ça taku to soki atie ba maputa zemi ke na ezongaka sima zemi ke na ka liboso ti donc c'est triste na minute so ekomi ba équation mais bon ya moto ezaka na poto c'est vrai poto au départ ezaka toujours facilité mais ya moto ezaka na poto so abwaki mineur et nandenga za na zemi wana bon ana mo facilité mambo ke ne mo mbangu et par rapport et puis ceux qui par aux moto déclarer les mois na ne aux appelle au mois malamu mobali wana so ko za la motema malamu parce que jusqu'au preuve du contraire c'est mon esaye to ke ne to zonga et le bata moi moi sur Belleville il y a ba français allons rentrons c'est mon esaye aza motema malamu a déclaré moi na et puis pour emeka rotia luna na moi situation mo ya moi malamu parce que ça ba ngambo moi je crois que eloko il faut être so était en tout cas ba inconscient bazana mokili parce que malgré ça azaneka luna ndinga zalage wa ko saba live na ye quand na auto episode bino ya passe ya même pas ceux qui 2 jours ceux qui 3 jours na auto remona na serviette na pembe na tolo na kati ya Benoît azosala émission na ye direct na ye bato bazotala ye bazoko solola na ye la semaine passée to sala ki émission ye na Tatou Ronel
baza kosala na bango live na bango. On dirait moi si moko ya ndumba siko bandeko boyebisanga mobali nini to belle famille nini kondima belle sœur ya lolenge wana to pe bokilo ya lolenge wana atakutu ade vous et moi hein atakutu ngande na aboye vraiment ndeko nanga to mwana nanga mais non na olingango te luna bokilo nanga to be semeki nanga te simba te donc alza déjà na ba problème très sérieux mais ezokolobela eloko te ezoteya nango mpe ye te elle s'en fout nayebi te ezaka nini kaki star yango to les amis na vie oyo nayebi te yango baloba koloba bafrançais ya synonyme ya kozala mayele te. L'intelligence les amis c'est la capacité de résoudre des problèmes, des équations, de donner la résolution à quelque chose. Donc pendant mon que non batu bande ko bolimbisanga oh oncle na biso mo bala mama na biso mo akufa no loba ya zai soka ofinga mwana mwasi mwana watanga kene anniversaire bi so su ko saba mama zo esa incohérent zo pese kanda o ka ibisinga bitala muni yana bino to fina na mutu universitaire université a tout vie. Mais franchement, ça énerve, hein. Oka mutu so disatanga, mais aosa mambo moko oyo. Donc bassesse na niveau mo bomi tuna mais attendez université eza wapi. Classe yango eza wapi. Yango bomoni sagesse eza elo mosusu. Eza pas eza mawa. Biloko boye, ça fait trop mal, hein. Surtout olo baboye. Eza teke parce que toi na posa osa l'émission, de bato musu bakanisaka. On a besoin de vie, de l'argent. So peut continuer ma bezate. Mais objectif personnellement, moi na la YouTube, ezaka ya kopesa le peu que j'ai parce que mutuna mutu ana ba grâce na ye, mutuna mutu ana ba don, na ba talent, na o nzamba chakati na ye. Et tozala na poto se compléter. OK? Le peu que j'ai, je te donne et toi aussi ce que tu as, tu me donnes. Et na ba analyse social ba bandeko tote yaka. Et na côté yana yana ba te bele ba se retrouvaka. Donc si je fais cette émission et ça répond à lunate. Quand on a autour de banabino na pesi plus conseil na ba jeune fille, faites très attention au balina notendeko. Yebandengo zo tambola, yebandengo zo vivre, tout ça ezo compter. Mo bala ko sepela no parce que za mo sikitoko parce que ebo loba, parce que za mayele. Et mais ça ne suffit pas. Rosa po ebo lamba, ça ne suffit pas. Yango te ko vantu na libala. Et balobi mal poli wana kutu eza nango te ya kosamba te balobi impolitesse notoire ya kofinga nde kofinga. En fait c'est compliqué et que Dieu nous aide. En tout cas na vraiment un commentaire mingi ya kosala te na pe na mingi ya koloba te ya moke tozalaki nango juste mpona koconseiller bayike bino bolandaka biso yango wana. Ndeko mwasi ndeko mobali surtout basi je suis venu plus parler côté à ba jeune fille bilenge. Faites très attention. Ozana na no balite mama na ebite lo zo kanisa na mutu na peut-être le lo otam susu o lo bakeno ti encore jeune libal eza ya moté et logo oyo yo zo poursuivre na moment oyo il faut tanga ou encore ça mamuno za na poso o sala ya mabete c'est bien bon mais ye ndimelanga ozala toujours na besoin bala lobi ba robengo mama siko ba robengo mama kaka ozwaka semi na balabala te il faut ba honorer respect nde yangwana valeur nde yangwana mwaso ba bali na mbongo obota na ndako libala na mwaso ba cheze mikaka boye bazana na valeur moko te surtout connaît des bantu donc yeba façon nini ozo tambolela et puis lo lenge nini oko vandela parce que e vandeli mabe yana ba conséquences néfastes si photo loba vraiment ezalaki toli kati na bonzambe quand ndeto misana kopesa nous conseillons et par rapport au nyonso to obika to komona na mokili ya bantu et surtout selon Dieu parce que moto akeli bato za nzambe deuxième bano liboso en tout cas kosanga te kotikela biso moi libone moi like moi commentaire et ça fait du bien eza contribution monene et surtout partager émission nzamba mona bino papa mbolela bino moi c'est la grande dame hein? Quant à moi tout mon ani mbala sima de bonnes choses que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir, à plus.